site moko image ya Congo point et pas il y a la patronne babi la patronne Yvonne. Voilà, mboti na balandia image à Congo. Merci na fidélité na bino na www.image-ya-congo surtout na ngamoko la patronne Yvonne Mianda maman Mukambi. Na coin du courrier à Lelo. Donc on a déjà la présentation pour Mikolo Borango social pisa na makam nango. Mais pour na Lelo eza que to beta li solo moko parce que tout ça na Congo surtout Lelo to ali bande. Ba mona soka na kati le na zana papa kosi to za na libanda. Libanda poto solo makambo ezotala papa kosi ezotala Congo ezotala ba congolais o baza bisika nyonso bazali. Papa kosi bonjour. Bonjour maman journaliste. Papa nga za esengo ya mayo parce que on a information ya royer la biso lelo eza ke bobandi ba activité moko na contre église. Eza nini? Matono mingi eza accomplissement ya maloba. Congo ekobika soki mutu nyonso akoti zamba. Soki moyindo nyonso asali bilanga nakanisi nzala ekosila yango papa koza kotaki zamba batu bakomona bilili tukotaki zamba poto longola moi fait chômage na kati ya nzela mfumuki mbangu tukakolongola chômage na nzela ya mfumuki mbangu tozomona ngo lelo malgré ba pasteur na biso pe ya moba oyokisa biso soli makambo osala parce qu'il y a un pasteur na Londres balakisa biso vidéo ce qui n'a fait il y a passé à mon dans la renaissance il y a église qui mbangi c'est dans la école nango yuzo ko bilanga ko ça peut colter ONG moko matono mingi maman développement ya batu nyonso na mokili eza bamboka oyo to Chine soki lelo ekomi grande puissance lelo bakomi ba premier producteur ya biloko kolia na mokili eza po bakotaki bilanga basalaki bilanga ekosala biso lobi tosala ba école bilanga ekosala biso lobi tokela ba imba bengi ba société oyo kosala ba ndeko na biso tant tosali dépôt moko ya koteka ba fufu na kanti bana kimbangu musu ba kota na kata misala misika wana bandini na bilanga pona ni parce que quand banda pena bon na koki kokende mon solo ya kosala école ekouta na bilanga kasi po lelo bilanga oyo na koti bilanga eza pona ko développer pour mafumu bango na si bomona manzanza liboso bomona lokola manzanza ba umelisi kala na bobana bozaka kala manzanza te ngai na ye na tana ngai ne bana 2003 ti lelo maman toko calculer 14 ans bana na bandi musala kasi na ye pe na image mosusu kolongola bande ko bayindo esika bato bamonaka mpe valongo il faut ezaka na qualité oyo nde molimo kitande boye bien nde molimo kitande place la boye bien molimo nde molimo okima te maman journaliste moni image oyo eza image ya blocage image oyo eza image ya blocage pour souffrance eza nzela ya satana bolamu eza nde esengo omoni temple ya kimbangu po efo etongama ndenge na nkambe etongamaki kasi etongami na posa vraiment ya mvulusi kimbangu te parce que bango baza na libunga moko monene un vrai temple po kimbangu te ayodekaka temple nini lobi soki Congo tokomi na 2021 temple nini oyo tokolakisa mfumu kimbangu yango moni papa koza koti zamba mpona 2 ans kaka 2018 2017 à 2019 déjà nakanisi na ngola mfumu kimbangu yango moni nasombi place wana ozomona wana nasombi 20 hectares ngamo nasombi 20 hectares na bandeko mwa loboko tozwaka pa bandeko oyo bandimeli kimbangu yango tosombi nano 20 hectares tobandi deja mpe mwa misala nasi bokomona ndenge nazopesa bandeko wana nde nazotuna ya komona bino na bapapa bofandi bongo eza nini kovanda wana sikoyo bachef coutumier wana eza mpona pesa bango misolo na bango ya kosoma mabele nasomi mabele wana luwaka mpe yoso batono mingi naluwe yango pendant 5 ans nde naluwe wana
soki napesa bango batuka wana sikoyo nde mona sikoyo napesi bango officiellement bakabelinga te nasombi nde naluwe nde napesi mbongo sikoyo mpe etikali nde eza boye tan sikoyo mpo ngai mpo na ngai 20 wana nyonso fo ekota manioko na masango na nguba na kati batiko différence ni eza na moto asali renaissance parce que tolobaka pasteur mpo toyebi eloko asali équipe yango wana bamisusu wana bacompagnie na bango toyebi kombo nango nanu te bakozala nango me nayebi te me namoni mwa bapaster moko naza na renaissance na ye eza compagnie monene ekotisa mbongo ebele différence ya moto asali ya ebongo na yo osali bilanga matondo mingi mama ngai naskroke mutu te kana skroke nanga mabele ekolo nango za nzela bon matondo mingi bon moni makambo babalo eza makambo babalo oyo eza na makambo ebele oyo nakoloba lelo mboka na biso lelo bapesa bale nzela ya satan mpo bale monana fo kisi ezala mpo na biso vraiment naza ma polémique contre pasteur mokuna te kodirige un équipe lokola renaissance mpo na ngai ezango mabe te ezaka confusion mpo na bango bapaster omoni mpo biso toyebi mpe yola ngai mama na bango beta bale na kala nasimba nanga kisi te nabetisa mpe bato mpe soko nabeti bale bandeko mosusu babeteli mpe maboko nasimba nanga kisi te kasi na ndenge lelo monde kongo kotambola sans kisi bale kokende te so nayebi soki renaissance ebetaka na nzambe tebetaka na kisi nayebi vraiment te mpo osala équipe to osala compagnie fo escroke kaka moto bon tozomona bango parce que ekomaki renaissance yango ezalaki DSNP kasi renaissance yango ezalaki DSNP nsima DSNP siko lelo papa mokuna asali na ye abenani na kote mosusu mpona nga deja eza ja bokabwani siko ye aza mosala nzambe apartage kokabwana ya bato ya eloko ezalaki moko bokabwani wana atake ye azoteya bolingo moni place wana mpe mwa figrafe ezali atanke pasteur homme de dieu ezali ja mwanani mpo fale ata mabe ezalaki fale nde azala oblige kokomisa mabe wana ekoma malamu matondo mingi atuka matondo eza kaka makambo tozodeplore lelo na mboka na biso tomona na baeglise bapaster boza bien donc so tolobi ata bapaster te parce que toza na mfumu kozi toloba bakambi orulaka déjà carrosse ozalaka bien ndako no ezala ezalaka te mais biso bandimi oyo tozalaka kosambela biso bato tiaka mabonza mpo lelo bino bozwa ba 20 hectare wana bosala bilanga toza na vie oyo bino boza nango te e tokoya na église lisungi ezalaka te senga paster ya mbongo soki bapesa yo à tout moment so oyo aza na besoin nango boya na oyo boya na oyo mais yo ozalaka na besoin nango yaka ta oyo papa nga siko mwana te ebondela nzambe babikisa bino bokabaka te zomona te ke mo mpe ezopesa bato motema makasi ata na pesi eza kaka mpona profit na ye moko banani baprofite nango matondo mingi mama journaliste bon mama nayebi te moni papa kozi aza mpe na ndenge na ye papa kozi aza mpe na ndenge na ye naza vima ngai na mibengi paster te mibengi ka ntumwa lelo nakasi yo moko ozomona image oyo eza libanda ngai eza na social na kati ya lingomba na social na kati ya lingomba eza na bandimi mosusu mpe soki akwe likambo soki bayepananga nasalaka na miniti so ndenge toya boye lelo journal lelo toloba boye nauti bakongo ntango nazongi mpona komaki lobi ndeko moko mpe oyo asili kowa papa kozi nde asiporte yango mwa mike oyo batiaka wana apesaka yanga te mwa mike oyo batiaka wana nde tosombeli ndeko wana mpe sereke tokunda ye omoni papa na kati ya bilanga wana nguba wana eza na kati kasi soki ngambo na pikola yango ekufela na kati kasi bandi bakopikola mpe ntango bakopikola kolia ta nguba kasi bilanga wana eza ngai te kozi naosala yango bilanga wana eza bandimi nyonso mfunguma basala yango mpo tosombelaki mbango lupango wana nasi liboso yango tozotanga kintwadi eza nga te moni eza boye mais na papier eza mutu individuel nde akomaka na papier signature ezali fonatere ya eloko donc tozaka na papa alakisa biso kintwadi ndenge ezali yano na manzanza bakapo likolo mandalala
oyo na bashe kenaka na moi kintwa oyo di omoni mama journaliste kintwa ezali lingomba nanga te fondé en 1921 epai ye moko kolo inspiration Mfumuki Mbangu Kimbangu asalaka église te wana toya olinga kokota so na badeba mosusu okobenga kintwa di église te anto komi na biso église te kintwa di eza lisanga ya bato ndenge papa kosi mama journaliste basanga nde kintwa di yango wana kintwa eza lingomba te kintwa eza liboke ya bantoma ya bato mwindo bénéfice nini eza na bilanga wana mpo toloba na biso mingi bénéfice eza tolo na manioko tolo na masango tolo na nguba nde permettre biso dans 3 mois ya tokoteka ya nguba na 20 hectares wana ya manioko so toteki yango eko permettre biso tosomba lopango na une année tant tokozonza susu deuxième année tosombi ntango mosusu basima troisième année tosombi ntango mosusu tobandi nde kotonga sikoyo yango totake biso ti 2021 ja mosala wana ja kozala na fin yango nasengaki esungi na ngai eza vraiment boye na vecta motu moko akopona mpe ngai mpe nalobi te papa kozi ngai mpe naza mwana mvulusi Kimbangu oyo naza moto ya mwana nsemi naza moto ya papa nkusu naza moto ya nani lokola 1 hectare mpona kosalisa yango eza na valeur ya 50 $, 70, 60 $, 160 $. 1 hectare na tracteur yokanaki na bango kosala labo na exage eza na lokola dépense nango nyonso naka na 180 $ na hectare moko appel nango eza boye 180 $ nde na bato oyo bako na tracteur asilisi mosala na kolongola banzete nasengi na ndimi yango moni mama journée tokende projet yango si na préparé yango déjà sikoyo na 1 hectare mwana nyonso oyo andimela ozala différence ya bana Mfumuki Mbangu bopuye ngai na si base ya makambo oyo yango nasengi boye moto moko akoki koprépare kosomba aye apesi Mfumuki Mbangu 180 $ na ye esali bilanga kolona bakolona kosakola bakosakolela yo mpo mokolo wana 180 $, opesi 180 $ esali ta mosu bilanga ya Mfumuki Mbangu mpo eza ya yo te eza mpe yanga te ya kintwa di soki olingi osambela salaka mpono ya mabondeli yango wana ngai napesaki Mfumuki Mbangu bilanga ya Mfumuki Mbangu ngai nataki 180 $, nzambe emonanga esili te mama journaliste omoni papa kozi mpona kolakisa mpe eloko wana mapapa cameraman tozokende mpona kosalisa yango omoni papa kozi nayaki mpe nasomaki mpe pave oyo nasomaki pave ya motuka oyo mpona baprojet oui mama journaliste parce que biloko oyo tozosala eza il faut bamema yango soki tobandi kozwa bamituka mosusu tokodepase bele omoni tokodepase mingi koleka so tosi bamituka mosusu mutuka moko so diza mutuka moko boye tokodepase mbongo ebele kufa oyo ezosala te camion oyo nasombaka ngo yaki na montere moko efima kala biloko na ye nyonso bapinesi nasombaki deja etikali kaka nde montere nasomba montere wana deja batindela oyo sona montere nazosenga bachrétien te bon chrétien mpe ezaka moyindo nasengi vraimen bandeko bayindo mpo oyo aza na moteur ya 508 marque Mercedes atindeli biso yanga te tosombanga mpo na lingomba mbongo ya lingomba ya nani ya oyo batiaka wana nani yango moni eza na liboso oyo eza ndako nanga te eza liboso ya église baninga bapaster basalaka priere alobi tongi tobondela mpona bata maladi oza na maladi seme eloko songolo boyo libondeli te kaka boye basunga papa libondeli te eza appel ya motu mwindu Kimbangu aza papa ya bayindo nyonso bana bazali oyo Kimbangu alobaka omoni naleki libondeli nanga
salapon pour nzamba mona yo salapon eza mabete menga naza makambo nanga maladi yo le bondela mpo nanga nabika ntango wana kobika naye kopia ti te maladi kasi tu maladi yango toluka naza docteur eza na bandeko mpe oyo baza traitement pa ya papa kosi na mikili ya poto eloko na bino yango bazali bamosusu baza na bana lelo na mikili ya poto mutu ndeko moko mpe alobaki mama journaliste alobi papa kosi tozolinga vraiment démonstration ya nini bimisa ya biso batémoignage ndeko moko asengi ngai na cheval asengaki abengi alobi papa kosi batémoignage baeglise kinto alipo bapasse tomona batémoignage ngai alobi eloko pamba yango semaine koya yaka dimanche tokoprépare te yo moko koyaka na moto nyonso kokoya nango mpo moto nyonso oyo ayaka peme na mfubukimango abelaka. Merci beaucoup. Biso to dimanche to rozala wana ndeka tolobaka ke non bozana mituna botuni na image ya Congo soit bozui numéro ya Fumukozi botuni ezaki nango jusqu'au lac Sabino 20 hectares ya église kinto adi o basombi tomona mambo benda kisasa wa topesa mbongo photo sala be tokekuta lupango mona kasi kinga nda ko mavanda kuna tomona makambo ma mingi oyo eza bilanga yango suwe nango eza otombola musala oza oiza te ta muso papa ko za lobi boy non oza bilanga 20 hectares wana nyonso fo esalema yango na 20 personnes 20 personnes ponga ya 20 personnes ngamoko ya numéro 1 ngamoko 19 personnes ponga pe na signé na oyo mfumoki mbangu asalela ngai na bomoi nanga alongolanga esika moko soit esika moko boy na bamboka na bafonfon amemi ngai na Kinshasa ya mibale kalasi oyo totangi eza moke oyo moto akoloba te kasi apesa nga maloba ya koloba nga mpe na ndimi kosa kopesa $180. 1 hectare mobimba eza occupation nga moko sont des 19 personnes. Papa ko zauluka 19 personnes po bazwaka moto hectare moko Kimbangu aza moto miracle oyo lelo Kimbangu lelo nakoloba akotaki na sida bimaki yo pe sayela ye quel que soit problème na yo zanango nakosambela kutu te soko pesa yango koloba te papa ko kosambela pona yo kasi yema Kimbangu po ndoto bilanga za mfumu Kimbangu mutayebisa nga papa kozi 2021 cinquantenaire centenaire ya ngai Kimbangu tozonga na biso centenaire ya mfumu Kimbangu centenaire tokopesa mfumu Kimbangu nini ekozalela wapi po aza locataire ndeke alalaka na zala ndeko moninga ne musu atongi te ndeke alalaka kaka na zala oyo ndeko oye moko atongi sikoyo biso bangunza tozolalisa Kimbangu na zala oyo bandeke musu batonga na mwa ko lupango ye ndenge ndeko Kofi Ayemba locataire alotaka kolo lupango sikoyo mfumu Kimbangu mpe na mwa alota ndoto locataire alotaka kolo lupango amonte esika wana nde tolingi yango susu te ndenge nga naza 2021 naza manga moko naza na zamba gera ya makambo yango ezanga moko bao baosepela kopesa mpona 19 hectare oyo etikali babenga papa kozi na numéro nini numéro ya compte nini otie mpo bavirele oyo kati bon bandeko baza na Kinshasa numéro na ngai eza na Tigo Cash bandeko na Kinshasa po tolobi kaka bana poto te bandeko bana na Kinshasa okoki kobenga okoko tiango na Tigo na numéro na ngai oyo ya 089 50 78 773 bandeko oyo baza na mikili ya poto nde bakobenga biso nde ka ezalaka batindi kaka nde ka ezalaka poto moto aotinda wana nga na ndimi ngai peut-être papa José nazala na Yolande na ndimi kosomba hectare moko na ndimi kopesa 180 na ngai kopesa 180 na bilanga kolongola 180 $60 mpona kolongola banzete $60 mpona ko tracteur labour après mais liboso na exage 180 kolona bayini ngomba bakolonela yo assurance nanga ke ekomi pa papa
makambo na nga nga mpe na bi mikumba na nga oyo ekita nanu na profite ata na geste oyo di eloko nini papa kozwa koyebisa ntango tokoma wana ntango tosala bahectare wana ako eza 10 na ngambo tokaboli bamboka 10 na mboka intel 10 na mboka intel po toboyi eyaka terrain moko tosali de mboka na de mboka wana tokaboli yango mpona nini toyeba barendement lolenge nini ekopesa tokozwa na apartir wana okomona tokotia baye bakondima tokotia chaque hectare ya motu soki opermettre tokomi kombo na yo oui po lobi ntango tozakisa topikola lelo tokopikola manioko ya papa José tokoteka lelo manioko ya papa José tokoyebisa yo manioko oyo elonisaki wana ya bilanga mfumu kimbangu ebimisi 1,5 million soki 2,5 million toyebi na 20 hectares tozwi $40,000 $40,000 wana papa sikoyo na mbongo tozwi yango oyo tokotaka contact na yo lobi histoire ekozala na lingomba komba kimbango sombe lopango na quartier intel 2021 fête wana tokocélébrer yango biso nyonso yo mpe 2021 il faut kita Kinshasa oyo na fête wana po ekozala tokotala mfumu kimbango na épreuve tosaleli biso tosaleli yo mfumu kimbango tosaleli yo mpe salela mpona biso nanga mpe nakozala na liste wana bato bakosenga mpo nga mpe susu na ndimaki 1 hectare nasengi mpo awa na Kinshasa basombi bango mpe na Kinshasa bakoloba te biso tosomaki mabele tika biso mpe nzambe akimbangu tosombele mabele yango esali bilanga nde posa na biso ya bongo nimero na biso na WhatsApp ezala oza chrétien ozala likambo yango otiaki mbango na épreuve délai eza quand olobi ke non pour le moment mama journaliste ndenge eza boye 9e mois oyo mpo nga azozonga mercredi nazonga mercredi mpona premier labour mpona tobanaja balabour wana tobanaja balabour wana mpo bandeko bomoni bato oyo bazwi bambongo wana baza bato bandija kolongola banzete kasi soki nalobi $80 mpo banzete deja ngai deja sina bandi deja hectare no moko te na bandi kaka esika nyonso nakosuka ndenge bato wana bazwi ya mbongo ya 3 hectare na bandi chaque dimanche na nsinsani awa chaque dimanche na nsinsani awa bon délai vraiment tobandi 10e mois oyo po premier labour esalama 9e mois oyo premier labour esalema oyo pamoni te ngai mpe naza na capable ya kosalisa yango nyonso papa tiaki mbango na epre pesa ta $5,000 pesa ta $3,000 $3,000 wana un jour yo nde okozala na histoire ya ngande nasalaki mpona kombo wana emata matondo mingi matondo papa topesi yo vraiment matondo na explication oyo bazotala biso bazomona ngai nalingaka koloba makambo eza vérité ntango nayesala bino ke micro ya la patronne ezaka vérité eza makambo na preuve à l'appui donc baimage wana tozomona eza papa ye moko na bakongo ndenge nini na bandaki kosolola na bamfumu bao bapesi ye mabele bakolo mabele lokola basi bazwi part na bango donc etikali kaka part na bino baza na esengo moko ya makasi bakolo mabele bomoni nde tosika bayambi ngavuma bien vraiment kutu na kobima na ngai mwa mbisi moko mpe ekufaki wana bapesi biso mpe tolie yango baza na esengo makasi bango balobi nakoma mfumu kimbangu tokosoma boutique te nakoma mfumu kimbangu tosoma masango te bakabela biso bapema masango tokolona kuna nde mpe tolanse bandeko na ngai bana bilaka moni oyo nyonso na mikili ya pota bana bilaka mfumu kimbangu alobaka na bino yango tokota likambo yango na motu eza lokola mpe nasengi soutien matono mingi Maman matondo tokomi na suka na pesi bino merci na bolandi bozaki nango avec beaucoup d'attention la kolanda coin du courrier à lelo eza émission à curiosité en tout cas tout monde na lingomba ezui engagement ya kosala bilanga en tout cas lingomba bangunza to lo babongo c'est parmi les rares mangomba oyo to monaka babimaka penza mingi te basaka toujours na ba milliers moko fin fond eza ba banlieue mingi mais quand même avec les initiatives ya boye po etombola lingomba ngo ekomata ndenge biso pe tolinga tomona wake mwa lingomba ya ville ekosala malamu yo mwana mfumu kimbangu za mwana bilaka en tout cas kobuka na te nde biso tobaka na kisasa en tout cas kobuka na te babi occasion mosusu ezonga deux fois te na vie wana ngaka mna lobi ata na 180 lelo te ya kozwa hectare nanga ta mosusu grande okozwelanga
nayebi te gande opa koloba bonga na kota mambo wana te ya mamna na bato ba Afrique bon na pesa la nga yo wa yo ndima makambo ngo moyindo nyonso aza mutolo na yo eza na Congo ba msu aboya na te soko moni mutu aboyi na bite ya boya ka memba msu aboya te bazonga bao baboya bazonga. Merci na Idriss Ozaki si ma caméra papa pesi numéro na ye ndenka lobby oza na mo gros solingo zo no nyonso ko hésiter te pona fumuki mbangu pona nzambe oyo biso nyonso totiela motema et puis pona prophète ya mboka na biso Congo surtout ata prophète abayindo me ya mboka na biso Congo abimi aluka bana Israël bazaka lolendo na Jésus ndenge biso pe toza lolendo na mfumuki mbangu na biso bana bilaka kande na lobi ya makamba obuka nizate oza wapi benga papa solola eza nango te ke oh je vais t'imposer les mains te yo sala kaka koto sa eleki l'obéissance vaut mieux que les sacrifices baloba bongo eza kaka ke papa loba ki boye na tosa oyo kolanda na sima tika nzambe yemo kwa zo place nango na pesi merci na bato nyonso balandi biso merci na ndeko nanga Idriss chose azaki si ma caméra oyela kanga mingi ya mbala ebele vraiment merci na yo nzambe ya bafumu pambo na yo merci na papa anzime ko ya na mituna lelo merci na bino nyonso nde bolanda image ya Congo en tout cas anjongolu masolo ya ngoyo pourquoi pas na Flori photo mobile ya Marisa Mombang Flori photo mobile ya Marisa Mombang ya masolo ya ngoyo grand encore batu nyonso basepela na image ya Congo tokutani mbala sima na coin du courrier musu ya sika merci beaucoup au revoir site moko image ya Congo point et pas ya la patronne, hein, babi, la patronne Yvonne